Il y a fixe, il fallait à Sali. Nous avons mis 5 Congolais, nous avons mis 5 étrangers. Oui, ça est succès pour les gars. 206. Sur René Soso, à l'équipe, mais ça n'a tout. Fixe, il y a comme tout Sali. Maramba Libanda, qui est approché. Il y a comme sous. Non, on a par rapport. Même la génération binafilée, là, ça c'est quoi l'équipe binafilée, la génération là. Hein? La génération binafilée, l'équipe binafilée. Pour le moment, moi, il y a une longue carrière. La aimer la autant a été banane sous ba mission tu abima kala na serre ba mission betala na wenge o ba bino la serre ba kaya suru ba mission abima para bango nani o sala succès le cabine affilié o la stable ko le cabine affilié o dans le sala succès le cabine affilié nani Patrick Bekam est-ce que ça comme leader j mon konza et puis du coup na sous parolier ye moi comme banzim asomba kate mutabongo zo ba DJ Momboshi azongisa ye. Et tout à l'heure, il m'a mis ça en paiement. Abeta papa, abeta baleki, abeta ce qui va nan. Faut respecter. Il y a des bêta. Il y a des bêta. Mais va commander ko bêta. Il y a des bêta, ils ont rassouté. La baba la va regretter. La cao. Des bêta, faut pas soulever la montée. Après la cao. Mais bien voilà. Tu n'as pas des bêta. Tu n'as pas DJ. Des bêta. Faut pas soulever la montée. Bien filé na Congo na minute. On a plus de 20 chansons succès na Congo. Bien filé na minute. Na bisayo à Congo wana. So baba tanga musicien bana la chanson succès. So bisinga botanga bien filé, yebisanga botanga bien filé. Toujours fallu. Batangi ferry, batangi héritier, batangi mentor na biso fabricas. Botanga bien filé. Bato basala ba succès, bato bana 20 chansons succès. Moi me ba reine na no mona ba Zénith de Paris, Olympia de Paris. Bien filé wana. Arobetango bana yembi ya dégâts micro ba yembi pour preuve au monde qui on a la scène musicale évité watanabi fabriquer ça vandaka ayebiki bina fi na ba ngo med fois petit moko ya ville nouvelle la bina fi o ba luka ka ba zoom sana ji bazala bien comprendre abana za rabongo ça masula balabala te maneza la parce que ba mystère na otanga ko tanga bango ti ozoba le maître nani le dimettre mutabana ba kombo na nani on soanga batamina te ba réunion na Luanda ça la réunion la vidéo wembe na yebisa yo ba staff ebele kufa na mboko yo c'est le staff etikala ko sala ba réunion bon na kona hypocrite te na mona ka ba wario ba sala ba réunion na bango et puis la biso de sala biso bana to bana ba réunion to katana ka de staff sala réunion na ngola nan to katana te to sala pena wana chaque fois ka de staff de sala réunion na ngola na mona kana za hypocrite te bato c'est là David me permettre na lo quels sont les noms déjà mais c'est igna fait déjà to ba ba date awala da ko date kala amema ba misa free d'ici la date nani bila filé wala bila filé oh na mama ota date papa ye ba kana ngo ba misa bela Congo ba misa sima mutu ba rebelle ba misa sima mutu ba nani ba misa sima mutu na Congo ba misa sima ba sima mutu da ba tindika kai do ba bouchon na dama wana ba misa sima ba rebelle na Congo wana te tamana mo ba misa ba sima wana yo to ye ba misa sima mutu ba misa sima ba zaka cité okata ngati la ville ba misa sima ba vous comprenez que a rota date bo akosi bino na juba visa ka mokie mo na kendezate ba misa sima mutu ba misa mo bo na zana ba na vanda beta concert te mo bina fila ozo ngaka poto wa beta village chetemba au mona yepa comme lukatsa date ba misa sima mutu wa bazala choix ata album simbité ya lo ba album na ngai simbi fort album na ngai do beta so bina fila za bon te pour ça bina fila za rapina toutes les chansons. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission Abino Bolinaraming. On est sur www.idéologie TV, David Wembe, Masolo, Yabalabala, Karane Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe la Sarabino.
na bete la kabilo masolongo nini et c'est pas ça vraiment na mboka oyo merci na batuto balingaka David Wembe na pe na lingaka bina trop donc vous s'abonner massivement na Idéologie TV na masola balabala ne bo partager des émissions ndenge boye maka ba commentaire bo sala la wana et sala kabiso penza ba bien on na masola balabala to zabongo na ba les adorateurs donc qui dit les adorateurs donc to zabongo na ba fan ya bina filé oyo bazalaka vraiment na Luanda donc na plateau balabala lelo to zabongo na Smith Big Blé char de combat ya mboka oyo place David Wembe bazalaka donc avec Smith Big Blé on va essayer de parler à long et à large d'actualité makamunyo so po na bina filé Smith David Wembe Bonjour mon frère. David Wembe. Bonne santé. Pepele David Wembe. Toujours Napolo, il y a bina filé. Idéologie des autres. Comme les adorateurs. Bado. Et ça va bien nini Ozana Luanda mais tout le temps bon baka makambu ya bina filé. Tout bina filé za kana Luanda te oyebi yango? Ouais, David Wembe. Mais ça va vous motiver bon pour nini? Déjà David Wembe le mot faut comprendre la musique à la frontière. Ouais. Donc biso toza na kati Angola et artiste préféré na biso bina filé ana ndenga Congo. Tellement que musique est na frontière te on biso toza et y compris na staff mobimba ba président la Djongo Zombo. La Djongo Zombo biso donc to bengaka 12 ans d'expérience. Bandana monsieur bina filé banda Villanova. Oui, si mon lelo aza toujours naï. Et puis ba gile monde panta ke bazawana ba papi sakata ba Chiko Djibril au mona ke ba Arsenal Beauté bazali ba président Mick Leroy bazali ba Chagenzinga nous sommes vraiment nombreux. Comprendre ouais ba Gauthier Kanzeko bazawana donc na bisayo jeza pena ki toko ya ndenga fo. Oza bina maswa bala tolingaka mingi ko loba makambo esa maka na balabala. Tolingaka te batu ba yebisa biso. Donc biso le bima na balabala total inde to lobby to sali constamment na balabala les adorateurs na Luanda bozalaka lisusu te mais to kamwa to moni olati polo et to bozalaka susu te ba fana bina filé na Luanda bozalaka penna lisusu te na ba activité qu'est-ce que c'est David Wembe tsozo mona déjà na zabo il a déjà que tozala omoni yoza ozalo bande ba activité bozalaka nango to bina filé bandaka tant omoni nga déjà na plateau awa c'est que tout ça là déjà oyo ba liboso na ngaiti dans la kati mboka oyo David Wembe parmi ba staff oyo vandisa idéologie ya makamandule ya Congo les adorateurs so batsango parmi les 3 premiers ba otsango parmi les 3 premiers na ba staff Jassim Memo parmi les 3 premiers na mboko les adorateurs ezali ba staff ba musicien na Angola na mboko oyo bina filé parmi les 3 premiers bazali na kati tout ça biso omoni biso to travailler à cheval biso peut que mapa pamba te soto bimi c'est que veneme yali le seul staff oyo esalaka réunion chaque lundi na mboko banda bina fila banda carrière solo ti lelo tozalaka banda bina fila banda carrière 2018 ti lelo tozalaka na tena ninga mabeti na ninga balabala oyo eza balabala awa eyebi ba staff oyo esalaka ba réunion bino toyebi bino te na Angola même ba warion basalaka ba réunion tomonaka ba staff mosusu basalaka ba réunion mais bino tomonaka bino penza te yo monaka biso te tomonaka bino te bata balabala nde bata balabala bamonaka biso biso na mboko ya Angola na Luanda précisément eza na place oyo te bayebi staff abina fileta partout événement nyonso ezalaka na mboko oyo soki kombo ya staff abina file zangi donc c'est que événement ezala plaire te déjà pour preuve na olakisa oke lelo tozala yo biso bakambo tosalaka etika histoire lo tozala yo tobeta na staff wenge ocomprendre makambo nini oyo staff ya bina file esalaka déjà omonaka na événement na biso eza ya ndenge fo ocomprendre fa po biso mamaka na biso différent na bato biso pesaka bato goût bazongeli baactivité biso to bakolo stratégie topesaka goût tozongeli te tosalaka toujours biso stratégie ya rapport na biso l'autre événement mon biso là tu vas polo bona staff mobimba n'habite cameraman na biso ko balancer biso image à comprendre que non staff est mobilisé ba massa muso bazo ya déjà biso zo di entendre par rapport à air pour match à 15h dans l'événement mon to beta na staff wenge le ba comprendre que qui est le vrai buteur de Bina fait la rata mboko David Wembe c'est Bina fait pas ça va dans la ça
abeta katolo alors que na staff sur atanga ba staff na monde alors comprendre que non les vrais buteurs de bien affiliés à loi les alara ba soda na yi ba vrai quand on va vrai c'est la vrai et biso to bato te que non voilà biso que non lelo na kozala lobby dans za tete to pona bien affilié si na suka ya carrière na yi toza toujours na yi so ningala ti yo bangola odangola biso to bato te que non de bato biso ba ya pa musicien ba zo pa ba luka avantage mo ya ba poto te biso déjà biso tundo pour la biso boy poto kuna mboko yebelo te to lingana musicien biso la bolinga solo. Merci beaucoup à toi Fiston Mukendi abeda Sudangola depuis États-Unis. Kota masola balabala et ça la bien. Emmanuel Schengen mon vieux. Emmanuel Schengen lamba penda dossier. Na dit que et ça la bien na masola balabala. To fana ki boyo to moni bien affilé à cette concert na ye et c'est qui habite na Portugal. Mais to fana ga boye concert elongwe. Et bah tu vas traiter bien affilé aza na manque de professionnalisme donc bien affilé aza non professionnalité à comme na niveau à concert na ndenga libanda ayebi makambo ba bilaterité wana bata ba nde balobi selon bino bomona belo ka ndengeni déjà David Wembe biso toza ba fanatique te donc moto vane oyo aza donc bouche autorisée à bien affilé il y a des fanatiques oyo za que non azata na bonjour te ata na conversation te na artiste parce que ba biso oyo toza staff toza ba fanatique te mais tant que eza poto pe sa message pe ba fanatique ba comprendre pourquoi concert ezalaki annulé déjà ça loana ya œuvre opéra na Portugal ba na problème ya bazaki actualiser te na kati ya internet parce que pour ba bien la chose en ligne vous comprenez yango remarquer que concert wana ezwaki un peu moins kokoso ezate que na bien affilié professionnalité non bien affilié à professionnel et puis bien affilié à bien organisé bien affilié à bien organisé à un manager à un secrétaire donc bureau pene vanda donc ça makambo na ba loyengete ezate producteur yaki o na biso papi matala tala da Costa d'Angola na PCMO ta passa yé mutanga ka beta biso concert wana siko yobi vocal lelo mokindenge zo marché à l'époque ba concert ezaka makambo linte ba billetterie te la raté donc ba vina biso ba wera ba jibe ba kofi ba beta ba concert na poto et là ba concert to ba billetterie funga minna ba ndoko ya sous de place ba somi billet ba koti ndulu technologie de voluer le monique non faut ba comme la système ba billetterie bani je vais pour ma salle et c'est il faut ba ça ba bloc na tout ba ni si makambo na tout donc makambo na mutako ko pesta ba information na a mieux placé et ça mais c'est igbi affilé par rapport à image là par rapport à symbiose net solo là qui après ça il biso mo argument oyo yango mo na pesa bana ba tout ba tala biso ba fanatique à bonne musique ou ba olanda biso ba comprendre que il faut ça bien affilé et ça pour ma salle mais d'ici là mais c'est igbi affilé à koya à ko pesa biso ba date to koya ka liboso na bino masola balabala to ko annoncer ba date donc wana ko tu komi tu nsamano pona ngote mais c'est igbi affilé déjà to ba ba ta date awala da ko ta date kala a mema ba misa free d'ici là ta date nani bien affilé voilà bien affilé oh na mama ta date papa ye pas nango bongo ko longa na kongo tsoke na free d'ici o mati ba misa avion bongo quand si ko ke no beta concert libana ko ta date zaka fuke beta na poto on a conception ba congolais musique ezaka poto non ti vous comprenez oyo masola balabala ezana bato be batala balabala ezaba fanatique bato ba conscient na ba o ba conscient oui donc tant que sur la photo classique bato na bato ba conscient na bato ba conscient bazala quand même na maîtrise à comprendre un message oui vous comprenez donc musique à Congo et à poto ti voilà pourquoi on remarquer ba poto ba beta ba concert mais ba na succès ti ba pour rappeler au ça date mais ba sous de place na kata Paris la musique il faut banana na Congo faut banana makambo na Congo vous comprenez ba makambo na Congo nde Congo et ko memayo ti na ba poto obosa ke ba Côte d'Ivoire ezali ba Gabon ezali ba Nigeria ezali ba Tanzanie ezali mais ba pays Afrique ezali belé et puis ba pays comme sur le côté ba continent de belé o ba mise ba robete za Europe ti mais loko la kaka Europe ezaka bien pour communauté na biso pe ezape moi trop wana et c'est la photo taper date pour beta ils a pour amité le bleu façon de loba hein na Kinshasa to na Congo foza na makambo na minute venande bata baba ba otala bien filé na Congo azana makambo
Bina filé déjà. Et là on a rapide. Et là on a filé na Congo na makamba. Retourne na ba question. Bina filé na Congo na minute. On a plus de 20 chansons succès na Congo. Bina filé na minute. Na bisa yo na Congo wana. So ba tanga la musicien bana ba chanson succès. So bi singa ba tanga bina filé, yebisa ba tanga bina filé. Toujours so fali. Batangi ferry, batangi héritier, batangi mentor na biso fabricas. Batanga bina filé. Bato basala ba succès, bato ba 20 chansons succès. Moi me ba reine na no mona ba Zénith de Paris, Olympia de Paris. Bina filé wana a robeta ngo ba yembi ya dégâts techniques ba yembi. Pour preuve, au mona qui on a la scène musicale héritier watanabi. Abete mon choix, abete nze ba détermination tebi. Mon choix les albums anzemu. Ya nzemu album ni. Bina filé robeta nzemu ba reculer devant. Bato ba yebi ngo. Et mon ex c'est compliqué. Batabata sur la balaba, c'est compliqué. C'est mon ex c'était. Tu mets cette chanson à reculer devant nous sur la succès. Et bien on dit, ce qu'on conseille, on a dit à Paris. Pour nous taper, je ne pense pas que nous avons 15 chansons. Pour trouver sur la minute. 2 heures de temps. Ah, ce qu'on a là. Et bien à l'époque, conseil les 2 heures de temps. Conseil les arabes, il 22 heures de temps. Mais ce qu'on a 2 heures de temps. Ce qu'on a 2 heures de temps, il a fait reculer devant. Pas de CPL. Alors que ekosala na pasi bebe na ngai nanga ekoma na ngambo ngai pe na ngambo mutaiba ba compliqué uniweza compliqué mutaiba mon choix na même thématique ndenge obeti du solo ya la scène musicale tout monde a dit concert héritier watanabe mais invité spécial na yo na liste ezala qui peut bien filer mais sauf grave na ndenga balabala mentor ya bina filé mais le bara na Congo père naïe abetaki azaki na concert na Casino de Paris mais tout le monde qui bina filé a préféré akienaye et pas héritier watanabe au monde le wana ndengini na bia ba concert tout ba musicien maison mère ba beta yebisanga musicien ya maison mère ba beta concert na pota bengisa wer c'est obligatoire hein. Est-ce que vous pensez que fabricant ça peut ça qui bien affilé invitation et bien affilé à bafouer invitation héritier watana ba pesi bien affilé invitation so face à métier mais tout le monde a dit beka mazaki wana na lobby boy est-ce que mon a qui invitation to mentor na biso les gars na TV bien pesi bien affilé invitation et bien affilé boya marambo na lo banabi que sénateur Galen a contredit ngate l'homme a visa ce qui appelle ça invitation to ya ba pesi invitation surtout yandeni par force est-ce que bon est-ce que vous savez bien faire la leader munene na mboka là a leader même lieu David Wembe ça c'est fait nanga au meninga brisque moye au moins qu'on a accueilli mais si on a fait invitation là on comprend que David Wembe a fait invitation faut réserver les places faut réserver les David Wembe loko ya mela pour ça satisfait parce que sur l'invitation exacte mutoyande un musicien ba programme on sache qu'on est là. Il faut que balabala faut pas comprendre marambo et puis musique na biso lelo David Wembe balongana ba jaba polémique mo inutile ko be sa musique donc sa musique na biso à l'authenticité de musique ezala on comprend que le musique à Congo eza sous na voix qui pénate par rapport à ni eza ba fanatique ba comprendre te ndeni ba soutenir ba musicien na bango ba que la musique na loyengi ba bidon ba fanatique non nous sommes pas des fanatiques biso ba staff à bureau vous comprenez na za mutu na zala bina fina la proche bina fini na za bilo boko ma pe na niveau ça artiste marambo ça les a ngote et artiste faut ça la bété artiste côté boni ça boko ma pe na niveau wana c'est une main ils ont bien fini tala loko wana David Wembe na bisa yo azana sagesse moko na bité comment je peux expliquer oh tala ka fa ça va tala la TV za mususu oh pas zala ka boza mususu ala dans la biso azana compréhension ayo kakabatu nga zo atala nga sola na bina filé à partir de 0 heure na bika comme calme bando sola na yé pour na tante pour téléphone nous l'accès comment na produit ba conseil pe au moins que bit besi na yo ki to sala ngo to zo sango ana muta yo kaka mais ce qu'il faut y ba manière no sola n'est pas la star exactement la li pongi na yo zo lia fufu na yo to ya kina mwasi na yo la muka bondo komela non soma yo komela ye fo ba nini ngo komela yo sola nini to waza ba âge moko David Wembe mais so comme la gloire mo faut respecter gloire no wana
faut na comme la réserve mobo ba respect mobo mon appelle respect mobo comme donc donc faut na pêche ba valeur par rapport à niveau yo commis ya on remarquer même pas président de la République nous roi Joseph Kabila au monde que non père mabiso héros de Bengaye mon fils a tomboka l'autorité on a et je permettre soutenir au Bengaye mon fils donc faut passer place na yende ba bina fili bazali exactement le ko na sulaka na yé na salaka na yé donc avant na lamu ki masomo bebe tenga na balabala na yemba moko na tomoli téléphone na bina vile o sala boete ba balo ba boye non ngana binde na osula ah vraiment likambo eke mabe likambo photo sango boto ke no bope ke bien vraiment zonga boye sala boye voilà merci beaucoup à toi Nini Mosi Morabintu quelque part la carte du bête bon séjour mon frère à moi na vu que celui aux zones tout ça m'a bien Nini Mosi Morabintu donc quand on sola balabala et ko sala bien Smith Big Blay David Wembe mkona sikso ebi to fa na balabala to fa na biboye bina filé administrer du album combat détermination selon lui bina filé mo ka le takanative olo bagawi album na ngezo betati donc album ici maté selon bina filé mo ndenga lo baba o te fa ni boy zera na yo o bani c'est si sa question et to fa ni boy to moni bina filé alingo la biso so victoire détermination et que non a détermination et victoire to éviter et ko suka ndengeni omo nyango ndengeni David Wembe omoni mutambongo akozala là mais on comprend que kaza là batunde ba yebise que non nyoko ça va vipene vanda so moni bina file na goût o ya lingela la musique yende bita ayebit na kaya solo na abeti reclé devant et Simba abeti deuxième album positionnement un temps est-ce qu'on a détermination par rapport à Monique ils en a 3 ou 4 chansons né et accroché pour yaza moto batunde ba yebelié ba bikeno bien fait sur cet album nzembo to beta voilà pourquoi le barake album né betité ya hypocrite alors à mission musuté bazalaka album est simbité mazolo ba album est simbi bongo album ebeta nango te album na simbi ba mise bela Congo ba mise sima mutu ba rebelle ba mise sima mutu banani ba mise sima mutu na Congo ba mise sima ba sima mutu do ba tindika kai do ba bouchon na dama ba mise sima ba rebelle Congo na te tamana mo ba mise ba sima na yo to ye ba mise sima mutu ba mise sima ba zaka cité okata ngati la vidéo ba mise sima ba vous comprenez que à haute date c'est beaucoup si bien na juba visa ka mokie moyena kendeza te ba mise sima mutu ba mise mo bonda na zana bana vanda beta concert te mko bina fila ozo ngaka poto wa beta village chetemba au mona yepa comme lukatsa date ba mise sima mutu ba zala soit ata album simbité ya ba album na ngai simbi fort album na ngai beta so bina fila za bon te pour ça bina fila za rapina toutes les chansons au lieu de l'album la biso au détermination to na ba nzembo ya danger nzembo le roi regret soko yo kango vando yo kango David Wembe o mitu no bipwana nini nzembo oyo ya accrocher makasi te donc nzembo bele na kati album na za danger parce que bina filé na bina filisme ndenge zala na état d'esprit na ye atali kete non ndenge boro zo kende boye yango mona yaki na deuxième énergie que on to sa victoire sur la victoire to na système auto sala to comme misal ba chanson par rapport à 3 mois après 3 mois moi tu tindiki nzembo moko après 3 mois tu tindiki nzembo moko to meka siko mpepe wana yo mo siko comprendre David Wembe kanga batsa lona oyebisa yo mona mboko Congo to na musique congolaise à part ba falina ba faire bana na trône pour la génération sur la bateau ba kumba rango à part bango lobby bina fait ba zo relève Adam mutu o aza aimé partout et puis bina filé azalaka ba fanatique ya batu alors ba fanatique ne ba biter mais ala ba warrior o ba linga bina filé ala ba fanatique ya bonne musique o ba linga bina filé o force artiste c'est uta wana ala ba spiritas o ba linga bina filé sauf que ils ont ba villageois conscient o ba linga bina filé ba villageois conscient o ba sepela la bina filé mais ba linga bina filé ana sans limite ya na yebisa yo ya ngo pousser na yebisa OK bina filaza muto lobby a okumba génération
Bina filé aza muto ko ma génération mais nde to fandi boye to ne ko mona bina filé soka binise zo simba siko ba mona comme si musique a filé boyi bafle musique a filé ezo simba lisusu oui combien de minutes on veut le baquer oui après dans mikolo ya bina filé ozana trône ya musique na kongwana hein ils ont ba artiste mususu belé ba betaka ba album mo basila ils ont ba artiste belé ba betaka nzembo mo basila na peso exemple lokwa muyo obi nzembo mirage te agenda mon bébé agenda ah na citoyen mutu te na sabe polémique te na peso ko exemple na ta la tactique ils ont mis cette belé na kotanga ba komote pona léser bango toyebi na Congo ba betaka album ka moko et c'est succès deuxième album ya bunga ti libela atika na mutu ba featuring ko coller batu à sa succès te bina fileti là za actualité bina fileta mutu asali mission l'équipe bonga batu tout ba watanga ba page petit so mutu bongo yo ba ka bina filé wana za makambo te sanga musicien ni na Congo na mutu asa succès makasi a part fali na fer na muke wata na asa succès makasi na Congo. Même la génération bien affilée, là ça c'est l'équipe bien affilée, la génération là. Hein? La génération bien affilée, l'équipe bien affilée là. Pour le moment, moi, il y a une longue carrière. Nandenga balabala. Nandenga sur la balabala. Nandenga balabala que sur la génération bien affilée. La mission oyo, la mission oyo babima pa ba fabrication. La mission babima pa ba héritier. La mission babima pa ba sel la coste. La mission oyo babima pa ba déplique. La mission oyo babima pa ba banane. Emile na otanga ete banane susu ba mission to babima kala na serre ba mission betala na wenge o babima ba sala kaya suru ba mission babima para bango nani o sala succès le cabine affilé wala stable ko le cabine affilé o dans betala sala succès le cabine affilé te nani Patrick Bekam est-ce que ça comme leader depuis qu'il a fait longa so mona zonga na ndako so mona ba taille poids ala combien de chansons succès mais sur la main on a sur la balabala moi je suis mission sur la ndenge mobo sur la balabala moi qui dit balabala ça dit ma sauver pas mission faut yoka na mutu ma musique te face à yoka expliquer ce qu'on bat un musicien so moi mutu ba pesa kombo na obi na musique na biso Congo même ba musicien ba zala na ba maison mais ba BCBG obi Jino asala album était succès ba ya ebele ba ko ba Jino oui, album était à succès. Il y a des gens qui sont fans. Si on a un combo, il y a un combo, il y a un PC combo. On a souci. Ah! Batababa. Yebi sanga camarade yo yebi to petit yo yebi. Ba bien na combo no lo. Na ba comba leader te. Baza mise sima moto. Mukolo koma leader en fausseté. Et puis, à côté la ranking de la musique. Un bon musicien, il faut qu'on ait la ranking de la musique à Congo. Ranking de la musique à Congo, et Zalara. Non, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des guerre, même dans la Zaïko. Il y a la guerre dans le grand tout. Il y a des gens qui ont dit moi, il y a des gens qui ont dit on va péter, on va péter, on va péter. Moni fallait le bayala bay so na tiba patent ilote pour ala ranking kombo tondi bina file ba bunisa kai yo mo la lo ba petit mo ba leka ba mission et puis bino faut ba bogo yamba ba TV ba chroniqueur ba journaliste en tout cas faut ba bien bogo yamba o yamba mutu mo ba en autorité ta yeba na kombo te ayeba no ba bomba nini bina file ba sala boya doni sa boye ba frena boye on va soit le coup bon. Non, même ils sont en l'autorité. Là, tu as la gloire au artiste à l'an. Mais si tu as la nazala, comme le roi là, je me somme. Mais si tu as la libango ya bois kabat, la bina on la pas. Na la libanga le roi la guilé mon le pantat. Na la libanga le roi Arsenal le bete na Luanda. Na ça na roi azali koya simiche bige blé na ça. Na la staff wana batu na nyonso na mabao na batambo na ba piateur na ba staff na yi na ça non so na meme pas fali ba ozala so na meme pas faire ba ozala so na meme pas hériter ba ozala so na meme pas maye so fabrication kwa za mentor na biso ba ozala fabrication vandaka ayebi ki bina fi na ba ngo med fois
perte moko ya ville ya nouvelle rabine fille o ba lukaka bazongisa na jeu bazala bien comprendre eza masolo balabala parce que bamystère na otangana kotanga bango te nani moto abana makambo bakombwana naye wana ye moto adiembelaka moto abana makambo bakombwana naye élève du maître uta na bandako abaliso etoboka papa solo maka mosusu na video okuta na charles de combat abaliso etoboka papa amiziki te ezelelaka bongo te papa musicien nsima motu akokocrée te fo ocréaka et puis na explique siko pour comprendre batala biso bacomprendre na orchestre wana miseni alongwa oyo bamatia na toile keno mise auti olongwa paki ngandi mpona batanga nkombo na ye te depuis eke na fule émission balabala te mpoza babone belobi so bamonaka na otanga koma motu na fule char de combat susu miseni alongwa kuna ala miseni abimisa pena ala miseni na pese nasala vocal assist bablanchard toko na Raphaël kutu nanu baleki ye na baleki ba miseni na sise po Blanchard Raphaël toko na bayembaka ine bayemba ba Patricia Kabu ya vidéo so miseni ye kuna sa vocal oyebi so bika misa sa vocal e misa bala atina yo vocal moko na orchestre wana tocha la nana masala bala bene éclairage ayemba na basindi papa ata yo moko bina filé wana asa fitiri na weweka ata yo moko beta te asala fallait ça la featuring na ba grand star musupe yo kana te mamba featuring ezala makamobo eza tekino ngana lobi na ngelo na rappelo ko batu ba ba demba ngope la eboya na ngomba beta to beta te mais to la par rapport ya grandeur ya mutu wa so wa point na ta teke beta te na ta point ya mutu te bénéfices za fo beta so bo ko tu bo sa logo bénéfices za de na lobi na yo bo za ba yo ba rené so pembe yeli sanga featuring ni o fallait sali un médecin congolais, un médecin étranger. Où ça est succès pour les gars, 206. So René Soso, à l'équipe, médecin à tout. Featuring les hommes comme tout ça, Maramba Libanda, qui est approché. Et Maramba Soussou. Non, on a par rapport. Au sein, il y a un groupe Nabino, tout ça, constant, on retrouve tout le monde a dit, on va départ les autres à la trop, bien affilé. La mission, on va longuer trop. Pour nani bina filage ba ko gérer orchestre te azo futa ba mission te est-ce que départ pene ya liboso sem na orchestre bina départ no eza rythme la musique congolaise champion katana ebi départ à Congo la musique congolais elongwa wera la musique ba longwa kofi la musique ba longwa kena sa kuta kadima orchestre le ki nyonso so ba bina filage wa moko longo mi bala longo sko mo ba masana ba longwaka on a moins respect to be ba petit te ba massa ba massa na ba longaka état d'esprit dans la cité vous comprenez moi ni sem so ko ba no beta orchestre munelo kwa bien affilé déjà ba komi ko intoxiqué to akomi ko envier akoma lo kwa leader et moi mona que leader ba avantage mobo et comme ko tsekeki ou remarquer akomi luka akomi ko na posa ya ni ba ba biso ba veja na nenga ngula akomi mutema mabe mo robo ya mo ba départ na sama o remarquer ba mission ba longwaka même si ba zongo yebi misha zaki akenda kuna na mutuka kuta kenda na ngazonga na ngote lelo Michel moto mais problème mité c'est un artiste bazala batala na ye et puis azongi na maboko père na ye pour nesali makambo zalaka akuta bata mbongo bazala makambo tuba ni na bike azongi na neka ka charisme akenda lelo za misu baza kuta nkufu bazonga wana na pesa ba komo bango na mission prochaine faut comprendre que na ba petit ba kenda ki na mama sa ba kenda ki na bango ça par rapport à etostika ki bango vision mukie ya ba kenda ki mais lelo ba comprendre que photo zoom papa omoni bina filé faut protéger raé a valeur moboé au peuple congolais faut pas protéger pour lobby ye muto apé sonner na kata mboka bina filé faut te protéger pour avoir na valeur moboé pour lobby ye a repé sa valeur na mboka bata balabala ba lobby bino ba fan ya bina filé
bobanda komona ba bar po banzembo na bino ezalaka na succès banda bina filé album esimbi te bomona na kasusu na babar te po bosala promotion ndenge bozalaka kosala liboso batabi na filé na Angola bosala bongo point so lobi bongo déjà c'est na kamo déjà donc omoni olo ba makambo na yo réponse pesaka pa na moko ndenge omoni nga lati boye est-ce que na kosa émission na polo yetinga charge télé bobi po bozala ba activité to kantiza ngo par rapport ndenge bozali liboso banda kotambola soke ba fo benga bato ba téléphone na ba balosa ba vidéo na biso yo kana biso tout la staff na biso to ba ambianceur mais par rapport ya mboka ndenge zo marché moi conscience surtout ando bima de lundi à dimanche nous soit réfléchir jour pour jour ba comme responsable la vidéo yebi wa parents je comprends donc ba charge zo mata est-ce que yo on continue toujours comme ça ba gâche mo boy mais to za la biso ba dimanche to za to beta musique na biso so na leki que non to bimaraté même ba to moni o to ba vanda ba oyete ba olata polo pour makama bina filé ba oyete ya to mo za c'est que ba comprendre que non te faut ça promotion pour l'artiste na biso la biso ça la promotion pour na bina filé boko kasuba barbecue te na Luanda par rapport à l'album bina filé parce que bako kasuba barbecue te ba na Angola bako su da wembe mais ba ko se ba boko kasuba barbecue te la muzombo gila mondo pate de Luanda boko kasuba barbecue te na lobia to la ti ba polo la tami ba fanfare ezana to ke match bongo ba bébé de salon ba bébé salon pa ba zongi na minute to zongi te to zalaka déjà te besoin na activité on va ko sala liboso to sangana ka chaque lundi ana tozi to sangana chaque lundi to sala chaque jour papa chaque jour ça la promotion chaque jour ça la promotion David Wembe David yo la comprendre te David Wembe on va compliquer par amour to là c'est ba 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 bi bo sa na ba activité te no bo za liboso ba ba ki bo ka su te est-ce que ni que na lona plus activité à la pena shooter te ba ke se msu to monaka ba kenda wa te ba sala mo ba activité to monaka activité ndeni o peut-être ça confusion entre réunion et activité mais quand on balancer réunion na activité mina ko réunion peut être bien ngote boya ka réunion je suis journaliste c'est to monaka ba musu ba tema photo ba tema ba nini ba ko le vendre la ngandeli te lone bo na activité ya ko bomo ko le vendre ba ta déplique mo ko le vendre ba ta déplique na ngola mo ko le vendre ba ta ya maestro fabrical ba ta soute mo ko le vendre ba ta maestro fabrical ba ta soute na ngola na le ba ta fabrical ba ta soute mona bon ni vous le bail bazala soute na le bana yo vena biso lelo so on est comme to on peut ça ba tort c'est biso ça la suba ba activité te ça la suba makamote o ça na banane Smith Bouglé merci beaucoup à toi Rasloy maître Nonanti kota masola balabala ko sala bien wa na ba staff abina filé Arsenal Beauté Chico Wambo donc to sangana kana bino benda to saka voyage moko we donc voilà me leke belé na se na manza Congo donc bina filé ala soda chapeau ba programme na bino eza ndenge na loi nao avec beaucoup na bino mais na biso za te nicho yo répétition na biso longo na beau marché comme na lemba fois to za wana bato wana posa na biso ba na lemba fois et c'est depuis la filée à chaque vendredi et pour mon personne auto maîtrisant bien pour ça sika on a lemba fois igbi na filée à Paris déjà vendredi Falongwa a quitté Paris pour Akeneki soit comme la kin a peu maté a enchaîner mbamoti na répétition et puis tu as un concert na village Chetemba to beta wana entre les 17 et les 19 août to beta na village Chetemba ba programme la chose et puis surtout la programme sous Rouya puis tu as un concert moi VIP to beta na GB. Donc on a deux concerts mo programme à Luanda état de bino toujours pour continuer toujours na ba séance na biso ba réunion za chaque lundi na toze wana o za swanga ba mina ke ba réunion na Luanda ça la réunion la vidéo wembe na yebisa yo ba staff ebele ku fela na mboko yo c'est le staff o etikala ko sala ba réunion bon na bona hypocrite na mona ka ba wario ba sala ma réunion na bango et puis la biso de sala biso bana to bana ba réunion to katana ka de staff sala réunion na ngola nan to katana te to sala pena wana chaque fois ka de staff de sala réunion na ngola na mona kana za hypocrite
bato zela David me permettre ngana lo quels sont les bino déjà bato yo ba tala biso ba tala commentaire o ba tala ngola dernièrement na tala mission mo boya oyambaka fanatique mo boya ferry fanatique mo ferry oyambaka bureau te awale la kutu ba na staff te bureau ezate ba na président malonga te blo mo bongo neti rien ba sala raté na éviter soki ba sala ka bon ngai na ko maîtriser te pour na éviter mais oyo na tala pour nga vendre la internet 24 heures sur 24 heures nga ko benga nga 3 heures ozwanga obenga 5 heures ozwanga benga 0 heures ozwanga connexion dans la toujours on peut nga la la internet na mona raté on a mona que ça non ba réunion ba sala ngona kimbango na bi ko contredire qu'est-ce que na kosi na kimbango na junior akosi on maloba siko ya faire za la wat mais na bi que faire ala ba golwa na yi ba golwa basali mais réunion na bana ngola oya bino za kae la biso na tozi ya kala tozi to a kupena na balabala biso na la on a face ya bako za kala tozi ya face nango to la pena wana ba pesa biso na espace mo wana chaque lundi 16h30 mutali boso ko makala président la Muzombo okuta ye biso to ye wana donc to sali maka mutu donc avant que ça va mbote batababa balobi bina filete mazo kokate alimo sala featuring na DJ Momboshi pas zoni saye ega solo to beta na musique mote beta musique mote donc bina filé azo boulene ta sala featuring na DJ Momboshi on a la fausse information mon so les abongo ye moko ya igoleka est-ce que DJ Momboshi arozong sabina fin 6 vous respectez l'artiste vous respectez l'artiste déjà vous nini arozong sabina fin 6 DJ Momboshi ça arozong sabina fin na succès akopera ka bina filé succès na bata rumba wabetani bina fila rumbi state Momboshi abeta décalé ambiance c'est comme ali ko ba ba mo dembela Momboshi te ya ba bina fila dembela Momboshi to yembango na respecter Momboshi parce que na mitso azala makambo na ye ala banze na bina fila ali moi igera sa andrange ta mona mavero ya ige beta ye za rasute na baba la ba regretter ba kawo ige beta ye akoka suru ba mote ya ba kawo mi voilà tuna ba ige beta ye na ba DJ ige beta akoka suru ba mote ya ige beta akona ne go beta ye fotu na ka ba DJ ba kala mboka ba DJ Naftali ba DJ Bapindinga DJ Naftali DJ Bwa S4 ba beta ba boîte DJ Brody Kitambala Tunasco bango ya ige beta ye DJ Leandro mix na dibokolo énergie mon konza et puis likolo nango sous parolier ye moi koma banzemu asomba kate mutabongo zo ba DJ Momboshi azongisa ye to za na balabala ndem balabala pour respecter ya ige kondrangeta no stade mu c'est tagre gré et tout atali pene bima mais ça va pema abeta papa abeta baleki abeta soki banani pour respecter ya ige beta mais ba commande ko beta na biso mo ba fanatique to beta biso mo to beta bina fanatique bina fide bonne to beta wengeti bo ebite to beta wengeti to beta ya ige beta Smith parce que mota bata yo Smith dit que de char de combat yo ouais donc mutu appelle ça l'information valable et puis na ba certitude nango tout to la liputa ti to la pembe on a vu le même yebi to za la section nduli pembe la pembe nixé ta trésor bakala c'est même jour là dans la cadena toujours yebi sur le côté elle a raté sur la pembe donc to solira pembe to buki le côté tena David Wembe et puis tena so ko finga batuti solira réalité là je profite de saluer Massimo Boya Kimé Abdou Mifi Mouleke ana bo sanité staff la biso mobimba ya bina filé déjà la monde va président la Muzombo la mutema munene ye lo ma poche sima voilà so la bisibilo la Muzombo so la bisibilo to kende d'abord ba ngate so le boko esa ga mouvement la sima bo ba la binote Muzombo la jo tena mama be ye ba tala ke bo sote e so ngo talo ko pale ke jabe fo ba la sima poche la gala nenga sima goute kanzeko na moni HK kila play masananga shiko jipui et puis Arsenal beauté abosa inte partition kabuya ya Raphaël Tokona masalanga ina bosani ote et puis
abosalité dona mira ya pesi mokolo na Luanda ya pesi mokolo na Luanda abosalité de là pour tout ça gondo de là pour tout sa majesté et puis général merci beaucoup on était là avec Smith Big Bleu na nenga balabala donc ba propos c'est le but ça na vie de Wembe nani susu masala na mo Kenzo Muyati ye yo no be to ambiance te je crois que so moninga kala katsabar mona la bible ya ndeni ko so na mo 15000 bato na mo ba beta nsembu na obali ko sa bon ka générer salaka wa shiko de grade dans la mesa na ebisa ata wa 15000 te na ndela la bo to ka ba DJ belé papa bo biso mo shiko mo de grade na mesa Kenzo Muyati donc il va Muyanzi ata 15000 et après abonné David Ewe j'aime de lobby papa odi faya 15000 na mboko même de lobby on a mandaka makamba lobby oyo lobby kasi ala garantie na mboko oti ya avec ara 15000 ala garantie na Kuka ala garantie na Prenda ala garantie na São Paulo ala garantie na Kimbangu ala ko mtafuta na $150 na bandal peut on comprendre makambo te merci beaucoup na batutu ba compagnie masola balabala boteni nga rigueur te ezala ka propos teni aza fan hein bon mona normal donc ba fan ba na vision na bango ba fan ba na passion na bango ya ko défendre artiste na bango donc eza normal makamba lobi s'engage que lui mais na ninga balabala donc ba fan a bien filé bazala mapina moko nazara na bango na accompagner bango na makam na bango malgré basila malgré basila de ça makam na bango te mais na ebi kende baza boye bazongi bande pe bazongi boye nga na ça par tous les moyens basila ba formation na Amérique ça bango na te na minute ko mo sona na Sami boza donc bina filé tangeta yeti betali deme on a ça avec vous pour s'abonner massivement na masola balabala pour partager ba émission David Wembe bo finga ndete moi j'aime moi commentaire botaka wana tous les jours ça la pena bien donc si beaucoup na ba tout ba compagnie masola balabala on a ça avec vous ciao